Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino, bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Sengo proposé belle bossa ba télévision na bino pour la colonne info lingala journal ya peuple pour la peuple to fongo la journal pour la chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kutana ki na Washington kuna na États-Unis na secrétaire d'état américain wa pepa i deux parties bazala qui accompagné na ba délégation na bango ba beta ki masolo héritier mapinde mi ba précision. Bilatéral entre président Tshisekedi et le secrétaire d'État américain Blinken, chef de l'État, Azalaki na tête de la délégation restreinte congolaise, Bango Bamena qui ba discussion bilatérale entre RDC et les États-Unis, représenté dans le secrétaire d'État Anthony Blinken, ba échange au Yelobela Kimingi, situation sécuritaire na Est et RDC suite na agression à terroriste à M23, où Bazali soutenu na Rwanda, RDC Azali Kosenga na États-Unis, a s'impliqué davantage dans la résolution du conflit Oyo, Mingi Penza ba sanctions contre Rwanda où azali ko soutenir ba M23 ba parti Union Somi Balé bango ba réitérer soutien na bango na ba processus diplomatique oyo ezali processus ya Nairobi pe feuille de route ya Rwanda ba pays Union Somi Balé bazali ko exiger application sans condition ya ba relation ya ministre sommet ya Rwanda ba M23 oyo bango ba sengaki bango ba sala cesser le fait et longo na gouvernement et ba na ko salema immédiatement pe retrait ba élément ya ba M23 na ba position oyo bazali ko occuper. Il y a une inondation et seulement qui m'a mardi 13 décembre et Boma qui battu Ebele de Natina wana chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à partir il y a États-Unis d'Amérique et Sika Azali a présenté ma condoléances na ba famille éprouvée et a décrété 3 jours il y a deuil national. Bon là reportage oyo héritier mapine masaleli. Suite na bilan moko ya makasi oyo ezalaki causé na ba pluie ebetaki na ville ya Kinshasa mokolo ya mardi 13 décembre, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuellement na visite aux États-Unis d'Amérique, a décidé d'annuler makambo na ye mususu oyo esengelaki asala na sommet ya Washington oyo ezali kosangisa ba pays ya Afrique elongo na États-Unis pour na ko présider réunion moko elongo na ba ministre présents sur place pe certains membres ya cabinet na ye. Réunion oyo bengami réunion ya crise bato ba participaki na duplex à partir ya Kinshasa loko la premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Président de la République a décidé qu'on décrétait 3 jours de deuil national na République démocratique du Congo Mobimba. Yuana Yawali Kobanda Mokolo ya mercredi 14 décembre 2022. Pe a décidé qu'on écourtait séjour na les États-Unis pe kozonga mbango na mboka jeudi 12 décembre 2022 après rencontre le ngona président Joe Biden pour na kolanda air par air évolution ya situation na République démocratique du Congo à instruire gouvernement baye bana kozwa en charge ba victime nyonso ya inondation. Totikala kaka na masolo oyo ya mbula oyo bite ko beta mukula lundi na tope na butu ya lundi poto koma mardi na sabino ke premier ministre Jean-Michel Sama yepe na ngambu na ye asalaki tout bisika ebele pona ko constater ba dégâts na dina sona pesimino ba précision. Aussitôt informé de la situation dramatique où Ekomaki après la pluie ya bakasi betaki na ville province ya Kinshasa na Tongo ya mardi 13 décembre 2022 Jean-Michel Sama Lukonde Kenge premier ministre a hésité ki ata mokete ko kita na terrain
pour na kosala évaluation ya ba dégâts pour na koluka ndenge nini ba mesure ekoki kozwamwa pour na bato ebele oyo bakufi na tête ya délégation gouvernementale composée na ministre de l'infrastructure, travaux publics, ministre des affaires sociales, action humanitaire, ministre de la santé, genre, famille et enfants, na présence ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa, commissaire provincial ya la police, chef ya gouvernement kaka na kokota a partagé ki douleur elongo na ba famille nyonso ya ba victime ya drame oyo bakufi. Chef ya gouvernement atalisi ke misala ya kobongisa ekozali kozonga kala mingi te pona ko permettre bato bai bana koleka pe ba mituka ya ndenge na ndenge eye bana koleka. Nzokande route nationale numéro 1 à partir ya quartier Mitendi et outi ko beba makasi na matadi mayo Mitendi na commune ya Mongafula alobi awe ezali fiti ya liboso route oyo ezali komema na matadi ezalaki coupé na suite ya ba érosion subite esengeli d'abord kokoma wana pona ko évaluer ba dégâts. Premier dégât oyo bango ba constater alobi ezali liboso ba dégâts humains bazana regret makasi ya ko constater érosion ememi quelques résidences bazana ba indication oyo ekomami pai na bango quelques 21 de morts tango premier ministre akomaki na ba site ya liboso alobi bazali ko continuer ba recherche na ba décombre pona koyeba bilan ya suka ndenge premier bilan oyo bango ba ekosala ezali nanu bilan humain a apporter que na secteur nyonso bango ba se déplacer notamment ministère ya affaires sociales, ministère ya genre, famille et enfants pe lisusu gouverneur ya ville ya Kinshasa, ministre ya santé pe bato ya ndenge na ndenge. Bosimba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga apesaki quelques conseils et pas ya population oyo bazali pene ya bamai boya sensibiliser ki bango une fois de plus na population baye bana ko se protéger tango ba makama ya boye ezali koya bakoma ki pe na ba site mususu pona kotala tala ba dégâts ndenge esalemaki kasi atalisaki ke bakopesa bilan général na niveau ya infrastructure na tango ezali koya boye ba courant pe ezalaki ya kokatana nyonso wana premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge elongo na gouvernement na ye bakani koluka ba solution na lombango pensa. Toujours en rapport à l'inondation en Mboula, il y a mardi 13 décembre, on a une plénière pour l'Assemblée nationale, honorable Ogi Kalangier, à Salaki, motion d'information. Bolanda. Merci, honorable président, pour la parole. Elo Kotolingito Loba, honorable président, et Talimboula Oebeti Lelo. Bakinoa Bakoufi Ebele, plus de 100 jusque-là, les bilans provisoires. Honorable président, tozo mitou na soki photo banda kosala ba déclaration, il faut to banda komema ba cercueil ou bien il faut kaka tozo akanda parce que c'est inacceptable. Programme moko salamaki ya lutte anti-érosif, ça fait plus de 5 mois que ce programme selon ba information na biso eza na table ya ministre ya finance. Mbongo ezobimate lelo mboka tozali ko enregistrer plus de 100 morts. Honorable président tozo mituna mbongo yo ministre ya finance azoboya kopesa po basala ba érosion. Ezali mbongo ya ye to eza mbongo ya ba congolais oyo lelo bakufu plus de 100. Honorable président tokoki jamais kondima makambo boy. Bakolo ba député bazo salate alors que ba député to sali musala na biso et qu'il n'y ait pas ministre ya finance, ministre des finances azo bloqué mbongo. Azo bloqué yango pourquoi? Honorable président, chaque fois que bayi politique bayi baka, okoyoka kaka bayi 50 millions, bayi 100 millions. Mais ce que le peuple demande pour bâtir sa érosion, c'est parfois 1 million, parfois 500 000. Cet argent ne sort pas pourquoi? Honorable président, avec tout le respect que nous avons pour vous, Toko Senga na yo lobby avant Tokanga président, Tomo na ministre ya finance awa, na ministre ya infrastructure, qu'ils viennent nous expliquer, ça c'est les morts de trop. On ne peut pas aller en vacances parlementaires comme ça. Peuple abakokende koloba ba député, alors que les vrais responsables sont quelque part. Totikala kaka na Assemblée nationale pour l'Assemblée que province ya Tanganyika et arrachaki palme ya meilleure province avec 87% na rapport ya ba vacances parlementaires aux qui déposé na commission spéciale chargée à co-exploiter ba rapport ya ba vacances parlementaires ici m'a pindé mi ba détail.
Province ya Tanganyika a eu palme ya meilleure province avec 87%. Il y a rapport il y a vacances parlementaires et qui déposé commission spéciale paix temporaire en charge de exploiter par rapport à vacances parlementaires pour la période de juin-septembre 2022. Baranda qui publie la conclusion na bango ndenge article 137 du règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale et Zali Bongo Koloba. Boye Assemblée nationale va matérialiser décision 028 il y a le 20 octobre 2022 où Zali Koloba la mise en place il y a président. Il y a Assemblée nationale, commission spéciale paix temporaire où il y a chargé, il y a exploité par rapport aux vacances parlementaires, il y a dirigé et pas il y a député Xavier Bonane Yanganzi. Bango Baboukla qui moussana bango là quelques jours malgré calendrier qui contraignant ndengeye atalisi qui va séance plénière pe misala et salemaki de manière accélérée pour baï bana komema makambo nyonso et bana kotambo na lombango penza natina wana province ya Tanganyika nde ezali province ya Liboso oyo ba rapport ebele ezalaki bongo déposé et pas y a ba honorable député natina wana relâchement ya rédaction ya ba rapport ya ba vacances parlementaires na ngambo mosusu et comme lokola habitude ya batu wana ezali ko expliquer baisse ya ba activité ya ba rédaction pe découragement na suite ya non prise en compte ya exécution ya makambo nyonso ndenge ezali ko salema na même occasion président ya Assemblée nationale a informé qui na plénière tournée inspection au salemaki et pas y a premier ministre pour évaluer non seulement ampleur ya ba dégâts kasi kozwa en charge ba victime ya ba mvula oyo enokaki. Ba parlementaire debout, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, na mokuse ba téléméli tribalisme oyo ezako régner le na République démocratique du Congo entre province ya Katanga na ya Kasai ba sengi na ba kondi bazwa ba mesure ya makasi pona kosilisa yango bazabongo na micro ya Edi Imbani. Oye na ligue de jeunes ya UDPS ya o Katanga. Les motocyclistes ya o Katanga. Bande konabiso ya UNAFEC. Il faut tout accompagner décision ya ministre de l'Intérieur ya o Katanga. Décision wana balobi nini. Oyo nyonso kombo ya ministre Eric Muta. Oyo nyonso akopesa message tribal. Ako kangama. Ako zala transféré direct na prison. Ezalozali UDPS. Ezalozali UNAFEC. Ce qui ont lancé ba message wana l'État azali, la police azali, bakochayo maboko. Parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Ce qui biso toza kobunda, jeunesse. Pour que to zwanini, to betani, to bomani, to piller, to bebisi, to yibi, et finalité, toza ko détruire mboka na biso. Comme toza na union sacrée, biso nyonso toza na pouvoir. Mais quand même, nazo mituna toza ko welela nini. Nde na sengi na ba autorité ya o Katanga. Tosala commission. Commission wana ezala composé na jeunesse ya UNAFEC, jeunesse ya motocycliste et la Ligue des jeunes de l'UDPS de Haut-Katanga et la société civile. Na cadre ya 25e anniversaire et existence ya centre évangélique La Parole Éternelle extension la borne banda londe na bokambomi ya pasteur Kaki Kasenda nde baza kolengela milulu ya kafu kafu ko banda le 25 décembre kuna na siège église na bango Nadina Sona pesibino ba précision. 25 ans Parole Éternelle. Hey, bana na nzambe boza malamu boyo kasango kitoko oyo na memeli bino impact de la présence de Dieu nde ezali temi ya milulu ya une semaine oyo centre évangélique La Parole Éternelle na bokambemi ya pasteur Kalika Senda babongiseli bana na nzambe nyonso pona 25 ans existence ya etonga na bango oyo ekobanda du 20 au 25 décembre et pa wapi eko
kozala na de vacation na 9h ekozala bongo conférence pour na basali na nzambe pe na 16h30 ekozala bongo session pour na assemblée mobimba bokanisi esili nono célébration 25 ans oyo ekozala accompagné na activité ya ndenge na ndenge totangi sortie évangélique kermesse scénette soirée de gala ba moment fort ya prière pe kit spécial ya célébration biloko ya boye jamais nazanga na yango bobenga mibino nyonso koya kokumisa pe kogumbamela nzambe elongo na bana nyonso ya parole éternelle bandal na milulu kitoko oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bakodefile pona koya koteya sango malamu ya Yesu Kristu botuna nga nini na oyo etali adresse bosimba na kanja pe na lolendo nyonso ke centre évangélique parole éternelle ezwami bongo na avenue Kalongo numéro 5 quartier GB référence Pont-Tambwe boyei bolamu nga na kozala ebongo yo kozanga teo. Na cadre ya disparition ya artiste musicienne Tchala Mwana, la reine de Mutuashi, nde na tina wana honorable Paul Bindu oyo bana monga fula bazali kobenga Océan à rendre hommage na mémoire na ye bolanda zabongo na micro ya Francis Masalokoka. Paul Bindu Bosambali, la main qui donne c'est la main qui reçoit. Yeah. Didier Kalamba, le manager. Paul Bindu Musambali, amour na yo epanangeza immortel, papa ya banananga. Yonde oyo nzamba tindelanga na mokili, naza mopanzi na yo Eva. Yonde Adamu nangai, motema nangai, mabanzo mangai. Mosika touti nini tomona te na etumba ya labi nanyango waza na nguya ya kokabola oyo nzambe asangisi amour na biso eleki makasi eza motu ya koleka moso ya mokili atali wana banga te nalenga te yonde protection na ngai Paul Bindu Musambali le PDG Guillaume Ekane mon colonel Safari Kasingovu. Nous sommes Lisusuwe bana Équateur Mambenga en général pays Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Ozwala mokono ya Covid boyeba ke solution et si ezwami na kisi o babengi mana Covid. Jadine Malembe reportage. Le monde vit sous l'emprise de notre ennemi coronavirus qui a semé la désolation dans les familles ainsi que dans les mondes pour tenter de se rendre des recherches et expériences sur les plantes médicinales a inventé mana Covid qui vient éradiquer désormais à
ozala posa ko voyager okende bisika no solingi place ya surpe ya kitoko ezabongo agence Eric Travel elongo na ADG Eric Mwamba bolanda reportage oya Jadine Malembe. Freedom. Freedom. Mitungisa mingi bona kobima banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ndenge na ba agence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisa mana yo lisusu teo tikana betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye bakongolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa oza na posa ya kokende na Chypre pona poursuivre ba étude na yo kobeta tour na Dubaï kokende na Afrique du Sud Égypte masolo ya Express Canada États-Unis ba pays Schengen pe misusu awa na Eric Travel et ratakate awa soki oye tikana betelo lisolo ba service o nyonso oza na posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge ezabongo assuré wana kutu biakoloba ezali lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyager na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limete mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na 2 adresses ya liboso en diagonale ya district de la police juste avant arrêt Kingabwa. Deuxième adresse pene ya place des artistes tala na ngambu côté ya station Eugène otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo olingi pe oza na posa na yango ya kosamba ezate ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema Otopoto malonga po la bala la bino ezabongo protivap mukolo pe okoki komela no yango Stéphane Skande reportage Yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayeka protivap bongo bébé ni pipi c'est etumbana pota ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka protivap bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka protivap butala ekole linai protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto protivap tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto protivap bino kuna chimaka te bébé toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba etite ingiyo ha protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro tozana communiquer écologique bolanda lecture na yango Famille Mulopo, Alain Mulopo, pe famille Madaïla, bazali na moya koyebisa na bayeba na bango, liwa ya papa, yaya leki, pe mwana na bango, na kombo ya Mulopo Kilembe Dona, o ya kufaki na mokolo ya jeudi 8 décembre 2022 na avant midi. Matanga ezomi na parcelle familiale sur avenue Ngapani numéro 6 bis, quartier Mboba na commune ya Masina, référence école Iti Masina. Veuillez mortuaire écossais les manamoko
mokolo ya jeudi 15 décembre 2022 na salle polyvalente ya Betani na commune ya Masina, référence arrêt Betani. Vendredi 16 décembre, levée du corps na mort ya hôpital Roi Baudouin na 9h juste pour na enterrement na cimetière ya Ntelebambu. Tikete sango oyo ekomela batu nyonso oyo bayebaki papa Mulopo Kilembe Dona. Oh hallelujah, si je suis fidèle. Bozala qui est belle pour la colonne info lingala journal ya peuple na peuple c'est pele qui n'en ça merci la Francis Kanza loko kazaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Sona Jadine Malembe Christian Kengebeni ya Montaki journal OP supervisé si maman qui est pas hérité mapinde mina coordination à Stéphane Scandi. Au revoir. Eye lisusuwe bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.